Tozo fabriquer boye pour seulement possibilité to bigana mabota. Musala uda na umenda na musala makasi. Tellement ko débrouiller ko sala nyuso la tout. Sa tembo ke bonga. E bonga mende kufa. Eloko kimia esate, seka ko fande esate. Basoda soko fande ale balongoli yo. Tokoma kintela ntela. So kiti na mapa aboye ba benga. Ngale kisamwa pili koloko ngapena bénéficier. Nga somba sona sombi na 2000 na ulukana teka tana 3000 ngapena za tamwa bénéfice. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Bonjour, bonsoir très chers amis internautes et bonjour, bonsoir à tous nos abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast TV. C'est moi votre humble servante El Mara de la presse. Moi c'est Moukousse, moi c'est Makike Belé, autre Madi Aïe la plus cool de la presse. La linga mingi ma bien rapide dans la maradona de la presse parce que 10 à match à mort na kasi Yabiso Podcast TV. Na groupe jamais comme émission dans son remercier mon boss Wabi Boss Live Roni dans Boss Live papa mora sur la guitare pourquoi pas remercier moko Yannick Malundama et pas ça boss donc papa mora sur la guitare makasi kolega liko nango bo s'abonner massivement na chaîne Biso Podcast TV parce que makambo se bandaki na mike bato bele bo so attend la démission na mona lokola bebeli na moseka moi ça tona pour na fossel pourquoi pas na mona ye mo gérant suka pembe de best Congo la boki misu na Sudaf na mona Remi Bekombe wa mutu nga pena zo soutenir El Mara na ndenge neka na ndenge système na ba prière ka ndenge zalara. Voilà très cher amis internautes a toza bongo na commune ya Masina na quartier 3 bisika oto ele pona ko lobela sijo na za lelo ba misala ezebele bana woyo bazali bana coordonner bazali bana fait bazali donc ba receveur bazali ba chauffeur bazali misala za tellement bena bana batamusaka mai to yeba lelo yo pona nini batamusaka ba mai to pe bakumbaka ba moto to ebite parce que ça ba musu baza ba diplôme eza na bango baza ba licencié ba gradué ba diplômé de 6 ne ba lobara mais ba osala musala pona ni mboka na biso na bato mayele ebele beto na ba courage ebele yona baki leo fona ya la Masina bisika oyo to benga ngo mingi Chine naza pa na Chine wa bisika do activité belé zo sala na commune ya Masina précisément na quartier 3 donc depuis que Montréal azana ngai na bosele ko peso ba mbote na sima caméra na za bongo na koko safu papa safu wa mutu na moko kati ya sur asala musala kitoro ndenge ba bona biso loso ya Biso Podcast TV balingara donc leo nous sommes maintenant ko solo là par rapport à ba makambo do sala ma activité do sala na mboka na biso pi ba courage ba zebele to mona ba jeune mususu obele la mususu 1000 francs et lamba 1000 francs mususu zo mona obele lamba 1000 francs yebite na sima na ye aza muto atanga kelasi nous sommes na beta moi ki ngongolo wana ferni oyebite na sima na ye ba diplôme sali donc lelo na mission le ko découvrir ngo kanito ba mingi la découverte to découvrir vraiment par rapport à ba boulot ka ndenge ça mo réaction moezo ko fond la plateau nanga pour ça plaisir na Sephora miel moi ça pemba to na po na fossette ma petite sœur chérie pourquoi pas ça plaisir de famille mbongo mobimba ale mbongo la question de famille qui tambala ben qui tambala zana pour ma plaisir na ye moko mo boss alingaka pena bongo ma boss Romi boss live na Yannick Malunda ma boss mora sur la kitoko magazine diko nango ba s'abonner massivement na chaîne na biso ya Biso Podcast TV na biso Maradona ça déjà ba côté donc pour Maradona ça toujours actif et c'est na bine au telle émission au s'abonner partager vos messages que na pas bandero nyonso donc Montréal la nanga to bana buluko ka neza la vraiment mingolo bezate. Voilà très cher amis internautes na moni bongo na bani na base naza ala parking ya bato moto donc nous sommes maintenant sur là ba ouais papa rolimisa biso mo folie mais kita popena balandi ya Biso Podcast TV ba yo ka fo folie mais on kita po so maintenant lo ba bien et bonjour ma chérie comment on nani fandi wapi comme on a monsieur Matelo Hervé na vandi Masina quartier toi c'est l'avenue Mwanza 54 OK to mono poza mwana mabele biso pe loto yaki na kata commune Masina na quartier 3 pour na ko lanela par rapport à activité to monyo ça likola moto la ici koza wewa yebisa biso ils ont déjà combien de temps au bando sa musalo vraiment na 8 ans makasi ndé na zabo écoute na défendre na 8 même si diplôme na mbongo moto donc ça les a été sans ko débrouiller donc ce problème et tant que tout ça batou na mboka o batou bazé belé esenga bongo te pe to za na kata ya capitale donc capitale esenga moi ba activité ça la bien vie sociale moi ba compagnie mkemke go diminuer moi chômage quand même
donc chômage ezo continuer tozaka toujours no sur le chômage. Bon ndenge lobi musala oyo ezo diplôme. Ils sont diplôme c'est musala oneza bona sima nango mo papier za nango pe boso pe musala bureau za oki otiepe boleki. Oui, toza ba breveté, toza ba diplômé, vraiment ba misala les te ndi omoni tozo kumba ba moto oh pour que même si famille za ngate na bana na sima quand même quoi. Ndi omoni Yo kumba no moto bozo consolo par rapport à classe au tanga mais yo consolo par rapport à timongo zo kota no chaque jour famille zolia ba no bazolia donc voilà non. C'est ça, voilà, mais ils ont ça, l'objet de tangélité, 50 tout ça, on a pas posé moi, il y a bien pour tout ça, on a mboka, tolingi mboka na biso, tolingi te choué na mboka fouet tout moi. Alors, ils 50 biso, bah j'ai ne bah totangi, ne bah misale za liboso poto bon sapé, bah msuso bazana sima poto ça la bien. Yo bino sa musala boy, so pe ba petit muso pe bazangi misala pe, ozo former bango bazo peta oye ko la pende bozo kota moi lipa. Vraiment, mais na kanyo na mno côté, so tali la plupart prix des motos baza awa, eza banonga na former makasi. So talinga atana maboko nande na yinda makasi boye à cause de ya moto parce que msala msusu ezate na bimisa bana kutu tala nanga mona koma okamwa msala msusu ezate batukaka ya la kisanga ngabena bana usala geste oyo sala kawana pesa la moi bien pe moyo pimela ezate message no pesa la bandeko oyo bazolinga koluka te balika bayibaka basimba machette basala boyo bisiko mto zo luko zo former pe batu message no pesa ba. Vraiment message na opesa na bandeko nanga msusu oyo bazo sala wana eza bêtise ya buzo bakozanga koyeba hein yo na mboka oyo bien sinde to sa boye quelque soit to le na misala mais moi misala mikemke ezanga te tozo mona bandeko msusu mona lati propre veste banini oteka mai hein suka film au mona zo moi eloko na e ede ya salma makamne ya sana ba msusu zo mona na moi bo epongi makasi na butu ya komi dago akomi maître ki maître ngo pa pratika teke no asala tâche pour to mona jeu de francophone baninga awa ba to zo ba médaille banini to mona ki hein a pratiquer te yo ko mona na be pasola na machette abana ko botola baninga biloko alors faut batike loko wana eza décision moko mabe pour l'état na biso so a joué décision moko pour na batwana na bandeko bo ngape na zana bandeko msuba sala ba désordre wana ne conseil na pesa bango fu batika eza mabe makasi parce que okoyiba pe loko mutu msusu amtema kaka akozwa 15000 20000 akobwa kelombasu akobwa keloma moko kanaki te utiki pe flipka bo na bandeko msu batela yo mtema ozali boso. Alors mais ngape na zabwe après mission awa faut la sani bakumba moto po na envier pena ngape faut na kumba et puis wewa moi c'est au sala ngabia makasi donc kala mitu na luka yo na pousser sous na zana ndeko na biso pembeni su a yepe na moni kaka donc ilikola moto mbote papa mbote mama mona ne fandi wapi comme na Michel na vani na Kitanda moni ana parking awa oye kaka ko bongisa moto to yopoza wewa te ngaza nga manima le problème za na manima biso to bula na biso to bula pamba te poto luka mbongo po to futa bandaku ba na biso balia mais le problème za na ko pema ka policier te policier aponaki musala na ye ya ki policier azela mbongo na ye ya suka sanza mko bafuta ye ya biso mbongo ya passe koma ya bango bazana so komika na butubwe ba na jeep osa ele kote akangio omona o mususu ya muninga ne policier abani ko beto na mbata osala ele kote abani ko wela poche na yo esali policier nini so kangi ngai banda ko tuna nga makamnalo esika na uti na talisa oke nga za ka boya za place bwe awela nga ba posi obeta nga mbata pe ko boto la mbongo na nga nyoso bango biso boto la mbongo na bango te senga ngai 1000 francs 2000 na opesa yo en plus na comprendre bango te policier akanga moto na prince roulage akanga nini c'est que ba roulage ba na souciette ba policier ba bima na re na prince basala musala o ba roulage basala po musala roulage basala yango policier basala siko nani nde roulage nani nde policier do batela so likambo o bate o lobi o eza kati na siko ninga pe na ye na mono ke ana parking pe na ba question na position par rapport à musala na monio ozo sala ande o musala oza musala muso sala ka tote bon ande a musala ezebele o to sala mais to kangam na o po yango to mona mwa mukende to se retrouver mais à part ba mécanique to ba misala maboko ebele to sala pe ba joueur to tika na biso bale po to buka na beta bale na joueur makasi na beta na Roma do mama na joueur do na buka na yango moni to tika na biso makama bale to yena makama moto mama moto ngo o sali moto na ozimbongo no ya pasi policier ye abotoli yango yo loko ya fo batela biso makama apisi ka policier te
bakuluna bacriminel bakomi ya kosala baje aye azwi yo moto okenotika ye akomi na je okomi kuna awa azalaka ni wana te yo buleka ke akomi ntango akitaka boye kita pesa moto ete vie moto batu to abeti yo bord na likolo ntango yo kwei na se molanda okanga moto eza te yana moninga ne bademare moto bakei siko ozwi moto obominga si lokolo siko mpo nini ndenge wana donc batela biso pena makambo na mboka o surtout na babeta sete na makambo kanga moto na prince policier aza na droit kanga moto te na mituka po roulage akanga nini elonga na otuna no yango wana policier zonga na musala na yeso mbebe ye ba bapesi rapport ba bakangi batu babunda bakangi batu tout consort là bakanga moto policier bongo roulage asa musala ni batika biso libre nga pona na nga musala ki policier te pona be na mbonga suka sanza za pas suka sanza azela mbongo ne ya suka sanza atika ya biso ça tout du jour na du jour ya biso za bango te soka lingi alonga policier aya kuma moto azo mbongo chaque jour soka lingi policier azela mbongo ne ya suka sanza ya biso za ya bango te waka so lukunya ko boto na biso mbongo neni. Très gentil, voilà, très cher ami internaute. Boki ndenge bamaniema bazo déclarer mais waneza bamakambo za likolo mingi biso kana sujet na biso moko to landela kaka par rapport ya Congo na mboka la biso ndenge ba jeune baza ko débrouiller ndenge ba responsable baza ko débrouiller pour bana balia bana ba mela ba boyina bango pe kikuluna ba s'exprimer bien ba boyi pe kikuluna balobi te bango ne bazana balingana bango mingi to du jour moto ekotaka na mbongo ba sala boulot kaka ndenge zala donc baza pena tellement belé fo bo pesanga tango solo na moko na moko parce que tonga to yeba penza noti siko no zoba te likolo ngo ezali na se ngo ezanini pona ba jeune na biso so moni jeune okumba moto ele esteke jeune wana tanga te musupa mona tatanga te be moi moto wana zo sala wana pe elukele pe moi mbongo mo pe lelo la ko mapena akota pe classe so diplôme donc ça pe na jeune pe mpanzi na nga donc bonjour bonjour santé comme on a no fandi wapi santé normal comme Hollande avant la révolution de Oxabuba. Parking aux appels trop jeune par rapport à maniement musuno to so na bango awa ti ozo kumba moto boy moi diplôme exact musala muso sala ndeo o exact diplôme ezali misala ndezati diplôme ezali yango to linga biso to bula biso ta moto to zota moi miki na biso sunga biso ta na famille bula boy obi diplôme za so pe musala ngo pene mona ni bo papier pe okino kota na yo pe to ko préférer tika no kala musala zo pe so mbongo to di jour na kena na koti saka esimbaka te même fois na koti saka esimbaka te na za sir na so esimbi na tika moto na okende po wana o eza suwe na ngati to bula ngo etaki ya to kozanga so kozanga te tika moto tokena na misala basi par rapport au temps ozoki do kuma mozo misala musu peza ki ya to di jour pe kota mo po no pourquoi olinga kaka o kumba moto ba misala o ezalaki wana ba possibilité nango ezalaki mukie par rapport à moto ya moto possibilité nango ezali moi likolo par rapport à misala o to wanaki osala wana message no pesa ba jeune baza le roi yo oyo boyi pena ko sima machette boyi kuluna omi pesi na moto message no pesa bango bango ba luka le roi yo bon message nango eza pona ba jeune ba tika pona o ba jeune ba sala kuluna eza ba tika kuluna moto eza copie ba jeune o eza kia misala eza te pona ye eza pona mutu nyonso bapekiseli yango mutu te batika pena kuluna po biso toluka mbongo na biso na pasi neti nga na luka mbongo na nga na pasi nakenda kuboye nake kuta yo obotolinga mbongo na nga eske maloba na koloba ekosala yo bien esala yo bien te na luka mbongo na pasi banda ntongo ti pokwa nakende boye yo wula joye ekanga ngai na problème na yo nini oyo okangela ngai. Voilà, très cher ami internaute, na chaîne Yabiso Podcast TV na parking a ko une vraiment baba nemane so baliba loba mais lokola ba misala ezebe la moni bana verni bazali ba mama mapa bazali ba mama tombola bazali ba to cabine bazali poto luka pena to so na moko so to so la ba nyoso baza parking awa eko et Rosanna même si je dois to kima to keto luki pena ba ota musaji donc quand ndenge za na osa musana ngai no sa musana ngai quand ndenge za maradon de la presse et ça yi ba koto nga na olinga mingi to s'abonner s'il vous plaît to s'abonner massivement na Yabiso Podcast TV to moni papa J
aza awa donc fona sola pe na ye parce que ye pe azosala musala azoteka ezokota moi 1 franc. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé kombo nani ofandi wapi? Nga la vandi na Mokali na Veni Tsundi. To moni ozoteka je. Habité fona sola pe na par rapport à 6 jours na za nango o bandi koteka ba ji o banda tango boni ume na musalo to bandi onsika. To banda kala me mukulu mbuka ndi pasi. Mboka pasi msana biso yango songa biso ba. Pasi lobini potango zoteka da jibo infrezo kota c'est mboka eza bien. Mboka eza bien na biso mboka eza bien na ba o puisque musala souffrance. Musala sala musala to sala musala to sala on la souffrance. Pour mboka eza na pasi. Misala eza te. Yango to sala misala so misala eza to sala misala te. Ah. C'est que moi classe pe au niveau de dans les banques qui to. Oui, na diplômé. Diplôme eza dia na ndako mesiko to. Comment ça qui option nini? Na sala pédagogie. Ngo za po tangisa. Na me o tangisa mesiko ko tangisa ngo to tala siko ba place bato bazo ba place déjà ba koma ba ndeko na bango mo place boya chende ko na yo ko kota wapi. Ba pe akala na ba lungwa te yo ko ta place nini. Misala eza te yango to. Bisa biso za bana boni. Na bana misatu. Misatu ba otanga to ba fana na ndako. Bana ba otanga. Musalo sala bana ba otanga ofutela pe ndako mwasi paza na ndako. Mwasi paza na ndako. Ça nous bien, au vivre nous qui tourne les musani parce que oh des choses ça là des choses pesa mo. Na ko sala musalo te o do vivre za courage mais normalement il faut to za ba place o za ke ba misala o za ke l'état zo futa ou bien o zo salaire mo boui. Oyebi moi la ko bela o ke la société wana o ko wana azui soin mais o eza puisque o eza lo quoi que to sala bilo mo ba ko mo yo tambola to tamba battement faut la place mo. Si bo somba jibo paquet za na combien puis so beti calcul somba combien de paquets bénéfice na yo na journée mana combien. Bon to somba selon courage na o total la grande o technique o teki le somo na teki o teki sili o somba liboso o sombi mususu o keteka ndé to teki tout ça wa ko tande courage. Non non paie moi bénéfice à malonga pendant la journée. Les ala nango bénéfice ça selon ndengo zo tekela. Bénéfice ça selon ndengo zo tekela. So mo ngo teki 10 bénéfice o zo ndengo calculer ndengo tekeli. Message ni européen na ba ndeko oyo bali ko lukati ba fana bandako ba ose la kaka musala bureau. Na pesa bango ko zeke mboka oyo eza kotala mutu te. So bi otala mutu da passe puisque ba o bango ba kota ba sala ba osala eloko moko te. Tokota la bango te to bunda puisque to sala pe biso to vivre moi ko sala boy za te des autres des ari boy te ko si mama chez to sala boy te fo bunda o luka et on ko sungao. Merci beaucoup, plaisir à trop. Et voilà très cher bien internaute car anet oloba naza vraiment na mon fait maman na kuta na maman pazo te kazo luka o débrier et puis ko kuta na bato bazo débrier bazo luka pona vie ezaka vraiment qui trop maka nzambe palinga bon ba bi luka na mutoki to mutoka mutezo bima déjà. Donc nzamba otalo bo mama okimate to sola okimate azokimara azobanga caméra bo comprendre kaka balobi déjà boye chef de biso ya l'état mokonza mboka déjà après sa autorisation ko bota pe comme ofele ba hôpital o eza ba hôpital o ba siniaki ke ko bota zo fele to raki ba konaksi na kaleza ba école ezaki gratuit mais et comme ba école mususu gratuité comme susu bien te comment te mais c'est pas déranger bana te foyela ngambo mona kinchueki. Mais l'autre yoki ke hôpital ko bota na ko cité o déjà nga la beta ki tourna mona ki ko za déjà ba 5 hôpital bo ko beta ko bota ekomi ofele na mboka yango fait tout na pe moi quelques personnes pour la si je la présente na kati makambo mboka donc na sape mpanzi awa yaza mwana ngai azo boya na caméra donc na super jeune parce que jeune aza awa ba jeune pe micro ba zo bota trop par rapport à idée o ya robota oyo le retour na yesu eza malam tout ça mabe pour ba tiango fele mbote ndeko. Kombo nani walo bana kwa se kombo nani ofandi wapi? Bon comme on a Melchisedek Ponzo na fandi na masina ka na quartier 3. Siko papo ya ndenge mokonza mboka tie ko bota yoko mofele atako za jeune bino be wa jeune biliko bota mingi ntako kumba moto bike temo un frère kota kana na onzo mwana ana a bota le ofele ide ona ko bota ofele za malam to za mabe. Bon certainement na kati ya ville province ya Kobota toki ko bota oboti ofele mais ko boko leva pas surtout ba misala o todo sala oyo premièrement todo forcer on a forcé les ba misusu so boto ba étudiant na musala o sala oyo fo o futa
ne fils que transport au université au foot basila biso blo amike pour bato azotangisa biso basela pe ka ba fin du mois. Basela ba fin du mois on a tantôt 2 mois 3 mois au foot amaraté. Alors que université ceux qui au foot il faut être ba yebi tata na ote pour basela que non peut-être te na fin du mois au foot tata na ote. Tu dois être chassé. Donc au moins bunda bunda boye OK au foot à université on dit au mitangisa yo moko magabe misala ngo ba risque belé bu. Mais ma maternité na minute ceux qui au boti au fele ceux qui possibilité exacte au robot holandais nini pour ba dollar ngo zo mata okenda mutu au PC par exemple ayi se au foot anga $50 au calculer ton amour ko yi ni kali donc ko bota c'est mieux ba ko ko bota ceux qui ni sala ezali tozo sala tozo en bonne santé to ko bota sans problème mais non tozo bota tozo ton sana biso mais misala ezate bana ba zo comme kufa na ba hôpital okera ba bela kufi mutu zo so azate. Donc on est dans l'importance mais plutôt ceux qui sont stables tu as la capacité to boti to boko li wana pe ngonza mbalo iponza mbalo na biso to sala oyo musala sala o par rapport pe ezo bomba yo bien na famille pozo idée o kene ko mi komisa otanga kela se bezo ko tsala mbongo dans les bons ya on a le bien en première sorte musala ezo ko tsambongo mais selon ngai na mayele na ngai esunga ngana ba biloko belene ya nene na institut pour eloko na kumbela ngwa ngwana po esunga ngana niveau institut vous en comprendre. En deuxième sorte, ce qui moi mke ko tika pe mwana ndaku eloko olia et ça pe moi bien. Pour ko bomba pour l'économie à lobby. Pour aussi sa classe na po chose dans le côté bongo ba projet ko sala na nini. Donc faut appeler à quelque chose wana na sens wana. C'est bon, merci beaucoup boki ndenge na so na jeune. Ya lobby ko bote za ngo problème te. O eza parti za rande ko bokola. En tout cas lobby pena bien répondre biso sagement. Montréal, tout ça, la moussara n'engezala. Faut te pousser la bien parce que faut pas découvrir pena aux quartier 3 sous image. Faut baisser la ngo au bibi ça veut la camion va comprendre que était quartier 3 tout ça machine à quartier 3. Tout ça boulora n'engezala ka. Faut s'abonner massivement na ya biso podcast TV. Donc voilà, merci beaucoup. Puis toujours continuer comme ça la moussala ka n'engezala to za ka na machine à quartier 3. Ah pe na moni ba papa ba ça la moussala laisse que na mboka na biso ba courager baza tellement belle ba débrier pour na laisser bana pour na futanda kuma ina courage surtout kotangisa bana ka n'engezala na zo mena tension na papa na mo bango baza pe na loko ekotela bango mbongo pour yeba idée oyo utaki bango wapi bazo likanisa kokumba moi abi moi kusuri pour kotsa moi info mbote papa mbote mama komo nani ofandi wapi bokomo na lande na vanika na quartier 3 na venir Revolution 122 ko yebisa biso idée ko netinga komo na bitu mo ko yebisa idée ko komo na ndi komo na chariot voilà idée ko sala ngope ko memela ngo babilo ko kotsa info utaki wapi. Bon, idée eza kaka biso ba congolais tozo débrouiller na mwa mayelo nzamba pesi biso tozo sa ba fabrication oyo parmi ya ba soudeur na somi mabende na coopérer ba pine bage basale nga fabrication pour musala te ya on tozo fabriquer boye pour eso mwa to so mwa possibilité to bikana mabota papa ti ozo sala musala ba en dehors musala ba misala musu ezala ki to ba diplôme eza ko tsape boye simba te. Ah, ba diplôme né na sa D6. Maintenant banda na sa ba demande na zo kelo côté. Bon na va na sa nda kuna bana bon na dala kaka demande ti lelo na zo résultat te maintenant na osa nini. Ya au moins to fabriquer kaka isanzo fi atama tembela bana to so ka po sala moi bien. Ndenge bozo sala ndeli kanso zo ko sala bo. Ozapi na bat musu zo former ba ko m'appelle ko la yo tote. Bon, ba musu pe bazali to se belé. Toze belé pour msale zate amoni kota okende zate azuka libende chariot ndenge za boye akomo kuma mwa ba charge azu mwa mbongo na ye wana kesunga ye na bana na ndako talaka kisasa ne to so vivre nde yango ezo faciliter biso mwa ndama. Merci beaucoup. Message no opesa na chaîne na biso ba s'abonner na ya biso podcast TV. Bon en tout cas na pesi bino na longoni ya mbote idée oyo en tout cas ekosenga ke peuple congolais Boba to salela yango mais comme misala ezate moyen koyiba kosenga donc eza bien te malamu na fabriquer boye nazo mwa matembele bana bazolia en tout cas mbote mingi na pesi bino na kombo na Yesu chaîne na bino ke na liboso makasi naza pe na papa biso mpanzi mbote papa kombo nani ofandi wapi kombo na trésor afandi na bakomia kibatiki na kimbati papa la mono linga musano mingi oza fier yo kaka na olinga ngo mingi osai combien les années bando banda boulot bon musala uda na umenda na musala makasi tellement ko débrouiller ko sa nyuso la tout ce ko sali boité bana ba waliate
mais ça passe toujours nyokoma toujours kemba suite ezate dini pété ah bon na ebité nzambe ka buta oyeba kaka na kati maloba te so pe lelo mwana opalinga sala musala kolinga to kolinga na tanga na nu classe to ndenge bon akotanga classe musala o ya musala moko pena ya passe na ndenge to kemba pour poser le réseau côté déjà 1 franc c'est ça sous pas cité pour soit des ambon mais faut que la paix va couper on peut aujourd'hui à site faut que la va couper aujourd'hui appelle que de l'un de gens bout de bandit ce qu'on juité donc déjà pas passe malamu kuti mwana tanga si moko tanga to éviter il faut dire comment moni de to sala ka programme encore message nous on ça la chaîne biso ba abonné ba s'abonner na ya biso podcast TV ça va la sepele mi mpela makasi na ndela munu busala na bino de busala merci pena merci du sus ya koloba mingi pezati na pesi bino ka mbuti kaka merci bon modi ndenge to leka étape par étape to zaki pa ba wewa te pa ba to ba kumba ba chariot donc to continuer ko sala kaka boulot ndenge zalaka mingi to s'abonner massivement na ya biso podcast TV eza ya biso moko chaîne ya malamu chaîne oyo edo sangisa lisanga ba journaliste minene chaîne oyo ezala bato maele mingi chaîne oyo ezala ba ezosa ba émission oyo ba chaîne sou ba sa ba émission ba la découverte boye ko découvrir ndeni bazo vivre na tous les jours en mboka na biso ndeni bazo luka ba lesa bana to ba lesa bandeko ndeni ba jeune bazo luka ba mitangisa pona musala bazo sala donc eza mingi te ezaka na kati ya biso podcast TV s'il vous plaît au telle émission au partager pour epesa pe baninga mususu moi les son ndeni ba ko vivre donc Maradona sa zaki na milieu si je na biso lelo tozo découvrir ndenge ba jeune ba luka to mikone ba lukaka bazo teka et puis ba misala les tellement belle ba porteur bazali ba menuisier bazali ba peintre bazali donc tozo benata rosolo na bandero oyo bazana biso pembeni pona ko lakisaki na kati ya mboka na biso Congo RDC, République démocratique du Congo, a tout ça la capitale de Kinshasa. Parce que Balboussouba Kaïsa le rôle là, sur la capitale de Kinshasa, c'est au Lukate. Or, a tout ça ba million, a tout ça néné, sur la 100 francs na yo, au bon dans aux balousango te, et aussi là. Mais sur les balousango, on va nous relier 100 francs, mais 300 au bomba, 500 au bomba, regardez la zoloba. Elle aura la sombi, elle m'a rapporté avec Tenga, na Zabo, na Maradona. Na côté na kopa baona ke 9e riz de BC Congo les grands gérants pesanga balo $50 na sombi tangu nazo teka déjà bongo yebake na la suna $50 te donc na koso pena de la bi na ngate capital na nga yango ma bénéfice yango na sala ba maka mususu après to moni ba livre na ebité ba livre ba te ko ba zana ozo papa na li pas wana Montréal ro ya pena parce que so na moni jeune na luke sala nga plaisir makasi so na moni jeune na luke sala nga plaisir makasi moni corde papa ya cirage donc na rozo attend au solane muke vraiment mbote ndeko mbote bonjour bonsoir boni komono na no fandi wa kombo na Emmanuel monio a bien basira je no habite na solano na yo muke musalo yo mto sala ngoto père mtatiki okengela papa mtatiki ngana kengela yo sala ngode ngate ka manette kitoko poussa na wana o expliquer biso yara pardon yara penza donc yaya bien teka ne manette ngapela linga barai mingi senga muna otekela ngo lelo o pesa ba pringa mona tekelo le kanoboy idée oyo ko teka manette o euti o wana namoni ka kovanda na ndako elo bien na osala emona na te yango na bina banoteka na ngata manette esunga ngapi teka manette o oke na osomela ngo abitabe ko ndo somba boye osoma kana prix osoma yango tekela ka to lekisa mo prix musupoza bénéfice nga lekisa mo prix likolo po nga pe na bénéfice nga somba sona sombi na 2000 na lukana teka ta na 3000 nga pe na zata mo bénéfice bozo tanga classe papa otanga soto yo mozo bitangisa na mbongo otekela manette te na otanga mena na bandi classe te message no pesa bandeko na yo oyo bafana ndao bali ko luka te yo zo luka déjà boyo teka manette osombi kuna oyo teka ozi mwa 1000 francs likolo message no pesa message na pesa bango eza kaka koluka mbongo eza bien ya mabete lokwa bato musu ndenge ba okende koluka koyiba kobotola donc eza mabe nga conseil na pia bango baluka
Baba nous sala pas tandenge biso to sala. Merci beaucoup, message nous avons vraiment partagé. Voilà très cher ami internaute ba moni manette hein. Ya so luka na e. Aboyi na ko simba soki machette to pour boto la ote amoni Maradona victoire. Bou. Aboto linga sac. Oh, tanga boto linga sac. Babilo za kati est très important. Mikanda misala ezali et puis singa passe muninga habité ngai na zaboe. En tout cas na kena sombi na lunette na nga habitabe. Na somo ngata 2000 na yo la tiki 3000 na 1000 francs. Ya on obetaka lisolo. Donc faut luka ko boti sambongo. Ozana 500 francs, ça les francs comme 5000 francs. Ozana 50 francs, ça les francs comme 250 francs parce que surtout lui sur 50 200 francs etika la wana ne balobara to luka. Et ça a plaisir comme la jeune penza le mo ba jeune baza ba courager na mboka na biso ba so luka ba porter bazali. C'est ça qui porter ko sekaye. Mais yebiti na osela ngwa biso zo gagner belé ko la muto afana ndaku. Afana bendi beauté. Na poka ke ba ko bi ya sombelanga ka muto mona porter. E musu na poka swage. Donc moi peut na ba peut na izina manette. Ba otika manette belé. Donc vous comprenez que toza bo na nzela et ils sont nzela micro balader o ba oleka ba o baza boye na za ndoko ndoko. Bonjour. Bonjour. Comment on a nos fans de Bien, na fani na appel na quartier 3 et na quartier 5. 5. Tout le monde doit te manette boy. Ah, il doit te manette ou te que wa. Papa non musalo, monsieur ezata osala. So mo fa isa manette na ndako. Comme monsieur ezata ko sala pebo. Te apa sa manette copie pena ya utama na ko kate. Ah, place no bureau no yango to. Bureau na pena ngo. Ana quartier 3. Kombo die na te galinete a. Combien des années bando teka manette o tant on teka manette o autant qui peut déjà classe ba mikande zana ngo mo ba diplôme zana ngo disons to obite ya lokana tanga ngati na teka ngaka bon soit disant na rata bon tellement peu rata exeta na rata na nene banala 2019 ya makoke zarate na moni mo epe afa na palin ya tende na teka lunette nanga. Par rapport à notre nation pour que ça bon moto au temps nos classes ba diplôme mais comme non na mboka na biso ba école za suba cher neza agete ya ezala nango mais bo occupation ne mususu ne pena to mema o na bana tena petit nanga ato sala bana tango teka mi tango sala kobo o su neti o su mango kombe o nga su na neti 8000 francs suma 8000 francs ko teka to na ba na $10 lobe somba bien mo teka o liambo so kangisi yango pendant 3 mois 4 mois ça année au plein tout année prochaine à mois oh monter so côté chiki autant no bien ebele kasi na muntu ayebi valeur nango so ebi yango valeur te obetaka libani na nzambe message no pesa bandeko o bali ko luka te ba o bali ko bisamboka na biso ba misala ezate bo ezate message no pesa bon parce que yo te so luka déjà ko ta un français que nyo ça bien pas na en tout cas ndeko wa luka te c'est que Alex Satan a vu et pour misala pe yozo calculer zate soit disons tangate soit disons za no occupation musote ke o ko futo eloko peut-être au profiter ata mai na mutota o lo rami mata moi 100 fois aider o doit pas ça bon. Merci beaucoup, très gentil. Bokin de ronda lobby de quoi lobby ya katana na ya katana na exeta na 2019 mais a luka ko tamo informé pour aboti les sous donc moi charge comme belé mais le wazo luka za courager nzamba linga ba luka na mutoki ne relier na pena ya za mwana ma oteka foto ye ba oteka za mwana pale pourquoi yo oteka de foto ye bango kaka lelo na ya biso podcast TV et sina lobaki Maradona tebi na million Maradona pesa Argentine ba kupata kufa comme on tanga Maradona de la presse yo bo s'abonner ngalinga bo s'abonner pona bandi da ko silika makasi mbote mbote mama kombo nani yo fandi wapi kombo na bonheur mavoka na fandi na mikondo na mikongo siko na par rapport à âge na yo oso teka bo na moni bana mususu bakeba classe yo teka bo pone te na uto video ntiki kakawa na 2023 alors moi na vanda na ndako ezate yango na luka mais papa na maman ba sepela ki yo luka bon papa na maman ba sepela ki mais bazana intérieur bazana intérieur kuna nous on teka boya ou no teka ngo bozo appel de bénéfice na journée au boire à carte to ozui okeba te o yanga nde na boaka carte na mois so na sali mois na tini mbongo na intérieur ba sombelinga mwa biloko OK par rapport à nous teka boza bande ko mususu pe ozokote ba idée te boteka lokwa nga bozwa mema ya uke teka po kota moi info baza déjà to okutana bango kana musala te misusu pe nazozwa bango lokola masananga oyo azalaki ne na palin na juillet
donc toluka kaka masa moye tovanda na ndako eza te il faut tokenda kaka toluka mwa mike par jour tosala nini ntango ozoluka mpe boye kobota mpe komo ofele omonaka ozwi mwa petite moko ezemi loko komo ofelaka ebota ebomi osuge omoi biloko yango te wana mama wana toprépare avenir alobi toluka kaka. Merci beaucoup, plaisir à trop. Namoni pe papa azotambusa ye pena toki azotambusa ngai nzambe mbote papa. Mbote mama. Nani ofandi wapi? Komona Kasman Bashazi. Komona na quartier 3A ozotambusa ba radio osunga biso pona ndule. O bimeli wapo se retrouver ti a. Te nga tambola nga tout partout so akopera mboka. Toza na place mote. Yango monika to débrouiller ka pona kosunga ka libota. Ndezalaka. Débrouiller boye idée oyo utaki wa pepi nde bandika musuba zalaka pe te nga azala moi D6 mona na côté mo dini mo CV mo be kuna na ozela ba répondre nga pe boulot mais yo zuli quantité na zela ngati na tambusa bo idée utaki wa yango anati donc zela ne za ko le service bata po bana bali amate mese nga foko luwa kaka yango no monika to débrouiller ka boye mama ba radio oyo nde o meme ngombo yo ucho so mona combien et puis o te ka na prix ne te o biso somba do chaque radio na prix na on okuta mona ba bi 17000 20000 yo pe o somba même prix ero te ka nde o yeba o sa manœuvre okay o chelikele yango na te likembe ko zanga te kama message nini o pesa bandero o bali ko luka te bali ko fanda ka ko finga te mboka la biso ya mabe ba konza mboka batalika mo bino to bozo luka boza déjà bien non pesa ba message obimba wana ba goigoi yo baza bafandeli do banini bayeba elo mote ya mboka mobali nde fokoluka mwasi mpe fokoluka osunga libota lobi tozala ne kanu yango wana. Merci beaucoup. Voilà, très cher internaute. Bonjour Yokati. Papa on a voulu lobaki à Katarane classe mais à doter kabaneti ti ayo bota su moi mi tang ça sauté. N'europe habité so asombi pena radio na la 17000 la hauteur na primo bo ozoma un fois lobi lobi moi li kemba ndengeza moi be moi lupa on peut côté mi konga ndengeza la kaka donc vous avez toujours branché na chaîne abino. Vous le sala mandenge et sengeli donc maman ba otira mapa. Mama otira mapa. Mama okimanga te mbote mama. Mbote yaya. Komo nani ofandi wapi? Yaya nafana ingasa nakananga 35. Ingasa nakananga bana ingasa leso ba mbote bele. Mama to mona ozotambusa mapa boye. Obimeli wapi uti boulangerie boye ozokita ndaku to ozotambula kati esila. Yaya awa totane sika kofanda te kimia pesa te mboke bonga. E bonga mende kufa. Eloko kimia esa te sika kofanda esa te. Basoda soko fandi ale balongoli yo tokoma kintela so kiti da mapa aboye ba obengano yaya soki na kiti si bayoko beta na mapa na base ba panzi si refuta mi be kwa leta te yaya ata na pete ndenga moko mama lobi yenda zala zotamsa mapa na ye tire aussi là parce que si on a déposé un bêtier il y a la tourni est-ce que a foutu à bibe on l'état de meraké donc vous comprenez gars et ça vraiment ambiance il y a bisika on a sala émission place on a tam sa micro baladeur na ngai na Montréal na on même moral papa safu koko safu cameraman oyo cameraman oyo ataka pour faire émission bana donc la coûte na chofa mbote. Oui, bonjour maman. Kombo nani ofandi wapi? Bon, kombo nanga nchofa Kevin, nchofa Pango, nchofa Kevin, nafandi na Njil quartier 1. Oza 6, on va belo nchofa Pango. Donc naza musicien ba chauffeur. Na ebani moi trop na ba nchofa. Donc na baya ya kaka na ebani moi trop tellement na solo la bien. Si on hotel sabiso musala o ya okumba volant o. Na Alexa on. Musala wa okumba volant o, so mutalaxa ba mutalaxa papa botinga ya. Aza bon moye? Oui, aza na bon moye. Ana bon moye mutalakisa ngai. C'est déjà mikolo belé ba normal okumba. Oui, chauffeur depuis 2009 ti lelo. Naza na expérience à makasi. Après tout, babula bien des até na ba kongo yo ebikaka. Mais classe déjà boye moi ba diplôme eza nango. Oui, naza. So lelo ba fongoli makambo otiki pe vola OK. Oui, naza diplômé depuis 2011. Na diplômé. So lelo na lobby bakopa bien mona ni seke na tiki kopa volant na kenanga bakopa na biso misusu. Mais pour l'instant nde ozaboye ngazaboye mbongo sokota nango dans les bons ozono bien bana bazolia bien ba famille qui tort. Oui, bana ba otanga nchiki calme baza très à l'aise makambo tout à l'aise calme na à moi bien. Mais ça no pesa ba ningo bali ko lukate. Baluka. Ça
Ça va, merci beaucoup, merci. Plaisir à toi, l'autre soit un chofa. Eh ben, besoin de succès koto. Chofa pongo. Chofa pongo. Auti koloba bi. Ye mutalakisi musala papa na bango. Za rappelle bien magaso ebi musala. Parents so ebi mobot so ebi musala zo formé. Moi na yo esunga rappel. Parce que biso pe tokolaka. Maradona les hommes na formé moi na gratis ils ont micro. Tu autant la classe on des journalistes. Tant à ça on remplacer ngai. Donc tout sur la rara. Papa baza awa donc nous appelons temps sur papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani ofandi wapi? Kombo na ngai plus tard na fandi na Kinkole mais na utande intérieur na Kasongolunda na province à Kwango. Papa toyeba tant tout le monde déjà en quartier 3 awa, ils ont activité mo zo sala awa donc continuer bon yango tamula va et vient tonner. Oui, au moninga na quartier 3 awa activité za ke na yaki osomba tuma biloko mais biloko ngonde pasi. Awa toke luka mutuka poto voyager nde mituka nde pesa passe transport. Donc so biloko après OK dans l'intérieur au teki o yesu a. OK, za bongo. La coopéra. La coopéra. En dehors oyo moi diplôme ezala ngona ndako. En dehors oyo moi diplôme ezala ngona ndako mais eza ebele pe ba musu ba chemin. Misala ezate en dehors diplôme ezali. Ngana otangisa. Message no pesa bandeko bali ko luka parce que yo tongo zo déjà biloko OK nango. Ozo signer nzela risque donc voilà. Bon message na ko pesa na bandeko ba luka te bazala nde courage. Après biloko to sombe vraiment wa ezana risque trop ta to tambola ebele ba accident mais nganzambe nda bateli ngai. Mais nako pesa message na bandeko to tegela kana batika ko defa vraiment so ba defi pe ba futaka. Pour en tout cas to participer dans na beto moko do ya makasi ya mabe mais nzambe nda zo batela. OK, merci beaucoup papa Mbote. Mbote mama. Nani ofandi wapi? Nga papa André na fandi na quartier 3 na Masina. Tu na secteur no? Za secteur na ngesika na fandi. Awa, o sa activité ni? Activité oyo ba client na kendeke na bango na nzela mawanga mais nzela ngo pasi mituka te to ça déjà ba un mois tozo luka transport ezo mona te to louer mutuka to kende donc nzela wana eza nango na activité makasi penza mais mituka ezala kate donc ya tozo senga nzamba sala grâce biso penzela ngo parti ya kenge o kotiti musamba mawanga nzela wana eza inactif. Donc gouvernement a joué vraiment solution biso pe babongisa tozala lokola ba nzela mususu ekendeke bien. Merci c'est comme message ino pesa là-bas ndeko o baliko luka ba matala libanda ya kin pona ko luka ta infre kota message ino pesa bango na ba konza mboka ba Holanda. Continue vraiment tozo bunda ba konzenga ba Holanda bon côté musu ebonga déjà à part ka nzela ba ya nzela wana mutu eza inactif donc nzela moko bazo bongisa te bazo sala quelque part moi nani bandi ko côté moi sikoyo mais gouvernement du lango souci vraiment pour bonga mituka kendeke bien. Merci beaucoup papa na moni bokende boke boulot ba bon boulot papa voilà très cher ami internaute babona biso no so ya biso podcast TV boza vraiment ya resepela parce que makambo se bandai ba koto Maradona azo sala musala kaka ndenge za babi 10 ya match babi na Argentine Maradona tika babilembo kunata kufa comme tanga marasko ya presse ngayo musala zo continuer ko sa to zaka kaka na Masina à la quartier 3 to epena a to modi ba mabaya seke pena a eza marché mabaya na otula bandeko na baza pembeni aneba basala ka ndenge nini bakina lango ndenge nini po lelo libaye ko maboyo ko mamesa donc bo pesa nga vraiment so na bango Mbote ndeko. Mbote mama. Kombo nani ofandi wapi? Kombo redi na vana quartier D. Moniona babeka ngoni bateka mabaya awa kopi wa mabaya oyo betaka ba mesa to yo beno sala ngo bimisi na ezino yo no natekaka balati ba mabaya nyuso natekaka ngo Libo sala pe musalo pe boye mbongo pe bimana ngo bien mbongo bimana ngo mbongo ni bimana ngo yo ba ina musala bureau a oza diplôme osala aswa yena osala nanga diplôme eza ngote eza te osala ndeni po musala esenga fo osala moins diplôme il faut yeba po osala ngo musala oyo nani aforma yo yo moka par esprit no to landaka mutu mo bwa forme esprit nanga moka ni na sali yango mais ça peut bosso ba PSP mais ça obeta na table bien so pesi mesa ba betelo mesa bando teka message ni opesa bandeko bali ko luka te ba ozala bandako ba bali ko finga ka mboka na biso passe le kiton zo luka bwe pano passe za makasi passe za te yo luka lata te lata nyoso na sala message ni opesa bandeko bali ko luka
te bango monde balingi soki aza posa kolo bapekisa ete posa ndesi ngabo na posa na yekola na ya mukoni mpo lakisa na lelo pe mukoni so sepelo ya no ye na lelo pe to sandeni siko ngayo na za lakisa ngai ngolekisa ngayo na sandeni Moria no walakisa ngai na oteka ona bana 7000 6000 ozwi na yo za na mbongo donc 7000 francs kaka bilo kitara bolonga 1000 ah 1000 francs olonga papa wana wana ko zonga 2500 ozwi na yo sumuto peso 1500 wana des cher était 500 parce que calcul d'être fou d'être transport na par rapport moi likeli Mbappé osapina bande ko sungaka tonde to musala osala rapo latara makasi po ke de bar tonde kolata mutalata na azama musupe asala banfere na ye koko talike mbone pe ko bomona mpesa una karati do ye mona ebenda sela mbona na ye ngai sona sisi na yo lakisa ngai po ngamo pe na teka na mo pe mama za mpanzi na nga donc nga roleka te na mo mesa eza awa banzete ba nini ba gene ba meti ba nini mbote mama bonjour kombo nani fandi kama mafatu mafatu ko mama biso mafatu na monyo awo te mesa awa pembeni ya bandeko ba osaba mabaya awa sadi combien des années na fana na lembe te mama bonjour fandi wapi kombo nani kama mafatu na fandi na masina mafatu to monyo awa otema base na o na siège ba bandeko ba osaba mabaya awa ide otia base ekutaki wa ngamo organiser mo na fana ndawa yango na debuye bo na bana ngai debuye bo na bana bo fana ndawa useke mambo epesa no kitoko na ndawa na ko vanda te mambo zo pesa bien na teka na nga bien na somba rapé biloko be bénéfice pesa mama longa bénéfice za na manda ndambo ya mona na message no pesa ba mama ebele o ba mama kinga bwa ye ayibe loko mutu akei aliko lukate ante makasi na koteka soko ba mama ko yiba vino za mukuse na va za makasi na koteka ko mama Fatou plaisir à trop oui mama Fatou nda lobby apesi message ba mama kinga bwa ayebwa yo sombe loko ayibe loko na bombe akena or eza mabe fo luka parce que tant to luka bo to sambela nzambe ta biso na kasi ya biso podcast TV aba makabu nyonso to tsara nzambe liboso ya mama na biso nyonso kendaka bien parce que so te nzambe na première position na vie na yo nyonso ezaki to makasi donc Montréal landanga komoni oziba ndeko ne bazo sala musala to za biso na siège mabaya mona rapu et tout singa na beta coup de tête ndene za balete po Maradona makasi na coup de tête libaya za beti coup de tête na mili tutu donc mo s'abonner massivement ya biso podcast TV bo partager mes missions partager tout partager on mona sala ngara ndena zala yo ça plaisir na boss live Romi boss live Roni et boss Mora Sola Kito pourquoi pas ça plaisir na boss Yannick Malundama papa social wana mona lisusu Gérard Suga Pembe de Best Congolo na 9e riso no so balwa kitoko na primo abordable kota 9e tout na maison soleil levant chez de Best Contobe en Jérusalem a Sola Kito makasi wana mona héros mona Rémi Mbekombe kuna na Soudaf baza El Mara toujours continuer musala boulot et c'est un rapport tambola esprit belé tout ça ma réalité tout ça ma lokutate pe biso salara tout ça la découverte to découvrir la kata masina awa to uti libanda na quartier to koti na kato moni ba mabaya foto yebati mabaya ngo ça ba mama awa na moni ba mama baza ba pe ba na marché mabaya ba basi pe ba moteka ba mabaya kitoko makasi parce que yo muto jiko lukate ngaso no so na bato bali ko luka bo pesa ngata mbote mama fandi wapi kombo nani na vai na Pascal na veni ndono koma na Esther mama Esther to monyo awa na wenza mabaya awa oyeko tala mutu to po sako mama kope awa bisonso na basi mi bato koma ba coopéra so vandi so lali etalio to bokola bana biso moko mpia kanzaleleki mibali misale zate na moyo to vansu na banda ko ezate komo sundola bana to yo luka po moye zate mama yo moyebi ka situation Kongo ngo kaka zate ce que za bat mususu oyo ba luka te babi mboko eza mabe papa oyo nozo luka mo info zo kota ndako zo futa no bien nyoso bien bon ba lobi ke ba luka te mboka ya mabe ba ozanga nde courage na volonté ke luka soka telemi atata mwa basa mai na mutu asomba ta mai ya 500 na poko ozanga 3000 ta ozanga pe 5000 te donc bazwa ka courage ba telema batambwisa ta mwa bilamba wana ya bwaka nzoto ba ozwa ya relier sa bana pokwa message opesi bango ya wana ozaba message msoko bakisa te likona
message topesika yango wana malgré mboka eza mabe malgré dollar ekita te tonyokwama kofuta bandaku dollar eyaka likolo mwa miki yango tozwa po tolesa ata bana mais ezokatana ole okoma ata na $100 lobi mais ozozonga kaka na se po dollar ezokita te ezomata kaka. En tout cas, message ko sala so ba konza mo batali biso talikamba dollar oyo ekoede biso makasi biso bateki bilo to so na dollar mindele ngo baliko teka biso na dollar nzete na dollar biso to teka kana franc ba 50 francs ba 100 francs siko to so na dollar siko yango dollar ezo continuer ka komata to ko suka wapi to tika ko teka to vana banda ko bana biso ba ko mibi ba ko ba shege. En tout cas batela biso likambo vraiment. Maman Mbote. Eh baba, ya bangina. Voilà. Vous comprenez ça, ambiance ya plateau langai. Nazala ngana na donc na bokebi. Na okele mupanzi parce que mama ba ezoleka moins derrière batuti ngai nazoki. Donc yango na bisaka ba bona biso nyonso boza la brancher na chaîne na biso. Nous allons brancher so na meki ka bona BBC. Donc tous ensemble. Na pesi mu Congo limbisa ngai. Congo. Donc on est là toujours ça la juste boulot na biso kaka ndenge zalaka na moni mama Siska ba bisinga mama Siska yeyo siko ngape funa tula mama Siska ti na so apela mama Siska awa sala ni mama Siska na wenze mabaya azo sani bonjour mama Siska. Bonjour yaya boni santé kitoko pepelo mo nango kandenge vanzi boy ba bisinga mama Siska yeyo na mama Siska awa sala ni na teka libaya yaya Siska nembi ke kopo za ba mibale comme sula baba si pasi temboka so to landika ba papa na bino ba si balembi makasi ya susute biso tika na mwa makasi yango tozo bunda to tomboli chevron tomboli madrier to débrouiller ka ndenge wana sa musawi papa kuna sala resu bulote papa pe kenda ko luka nga pe na luka poto tangisa bana wana ati siko par rapport à ndenge zo teka boza bana musozo former pe boso pe lembi ba yepe basali moi intervention oteka. Bon, ceux qui basisi ba classe, ceux qui basina ngonga oyo bakenda na classe pour na débrouiller boy pour na bango nde batanga. Ceux qui basili si classe, ndeta ngana kolemba bango babandi ko remplacer biso. Mais par rapport à musala osala bénéfice pesa la ndeti bayo, so sombiango, so mambo yo somba ngo la prix pote on a pris. Neti planche, na somba planche à coffrage, na somba ngo na 12000, ngana oteka ngo 15000. Madrier à partir à kuna, to somba ngo na $7, ngana oteka ngo na $10. Ça va. $3 wana so maele mwali kelemba mwanini baleki no batanga bazwa matembele bazala pe malamu message no pesa bato bali ko luka parce que ba maman belé bazola ko ayoko mani mama kinga bwa ka yibine lo ka mutu akebo to escroquer lo mo boy message no pesa bango eza mabe ba debrouiller toza ebele na bato pe ya mai bazali azotambusa po aluka aboke osaki ndumba aboke ndeko yiba omwa chata mai po atangisa yaya me babloko to teka fo eza mkena kanse kutu boza batakel buna senga tali sungi pa quel boule pour quel boule yo pesa ka message parce que ezala ba boye na biso pe belé ba patron ba boss luka ba Yannick Malunda ma bazana donc ba boss live loka Roni moi message so kepe boye et que non kasi ata bossa ngoya ko sunga pe nga pati nga pe to ko tombola e kakati aya nga mama Lili Nkoyi kombo na nga Lili ya mboke za Nkoyi aya na sengi lisunga pesa nga mbongo na teka soka baki singeze sengo makasi to luka nde bata bongo Tout bata bongo yaya. Merci beaucoup maman Siska, plaisir à trop. Beaucoup maman Lili anga yeah. Maman Lili. Maman Lili déjà lobby na osala nene. Alors bindezana ko luka pe ya mobile na mwasi ezalaka bien, mwasi akeluka mobile akeluka. Yango sala pe ndako ezala bien parce que na bi bali musu balinga basta mobile lukate. Oh ngai naza boy mwasa lukate. Ah, yozo boy mwasa luka. Bozo zo ke dozo salaire à $100. Aussi longtemps que vous foutez dans un souci, $30 et vous sont à la banane na classe. Oh, et côté provision, moni. Nazo félicité babi balo balinga penda azo sala moi si pas zo sala. Yango ne tombe la rapé moi foyer, tombe la rapé famille. Voilà mon couple et beti déjà 25 ans de mariage, couple mialo. Na mona Benedict mialo na Valère mialo ba on lenda kaka mo bali soka ke copy boy moi ça ke cop boy yango sala rapport couple ça la toujours qui to makasi to sala musa ndenge sengeli kaka en tout cas plaisir lo sala ma zonga kaka matondo zonga kaka pa nkolo parce que ye mutu alinga to za lelo boye na wenze ya mabaya na masine na quartier 3 donc nzambe pe mutu alinga ki chaîne na biso ya biso podcast TV et que ne liboso toujours et puis ezala batama yele lokola Maradona de la presse la plus courte ezala batama yele lokola Coco Safu, le grand caméraman, na bosanité na London, kuna, na bosanité caméraman, so checking l'Angleterre, checking.
Angaye. Muta simbi masolo na biso kuna. Checking. Bambote belé, elle mara de la presse, après sur Bambote belé. Donc voilà. Give to Caesar what belong to Caesar. You be solo kumuto pesa na kolo. Obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisanjo. Azala papa a to moni ye pe nazala izini a bisika bazo kata papa kata mabaya. To kimi place machine eza par rapport à makele message ma formateur to yemo place moi kimia po to yoka o papa obimisela biso mbote papa. Bonjour maman. Monani ofandi wa je vais bien merci et vous. En tout cas, namboko to kemba for ya. For limiter de matemba ba na komona hote. Kolia komi pasi, minéval pasi, santé passe donc il faut bunda na sambo la samo il faut kemba. Donc so kembite mo bulu ya. Il faut kemba samo yi. Donc ça ma sunga biso si tout gouvernement et biso à congolais. To kemba for to bunda ya. Rôle au gouvernement zanini, rôle au gouvernement. Faire aider la population, vie sociale zéro, santé zéro, éducation zéro, tout zéro ya. To santé, to faisait tout tout, to faisait souté, to faisait souté, to faisait kiwana. Papa tout le monde usa machine, yo déjà bo machine, oyo kosoma déjà za tellement belé. Machine est là maman, mais ce que pose à monsieur ça passe, ba client pas contre la machine, faut kemba comme ça moi, comme ça na ça buto kemba. Donc to kemba for ya. Donc nous avons le gouvernement pensa bouger à son population na biso. Donc maintenant comme bouyaya. Kemba mais un frère kota. Donc quand ça bon côté ya. Quand ça bon côté. Quand ça monte machine ezala abwe te bomba longa te. Manso simbonga bela manso 5000 francs 6000 francs bon ngwana. Hein? Wana mboka malonga te. Ozo 5000 francs 6000 francs wana mbongo te. Et songa bana te ya. Il faut ba tanga ba fa ba lia blo ndengwa to kema kema. Hein? Papa, papa sur le bas, mais vous n'avez pas dérangé. Voilà, très cher à mettre, tu peux comprendre les gars. Et ça, bien sûr, tant que le baboué, ils ont la base, nous sommes là, mais ils peuvent pas le baga, parce que le message n'est pas ça. Pas qu'on s'embourre, pas nous sommes à temps, l'émission. L'État et des populations, surtout en plus, l'emploi. En plus, l'emploi. Donc, il faut pas créer d'emploi. Surtout qu'on fait bango toboité mais en plan nous 5 ans les kia tu prends en plan mon côté tu prends vie sociale éducation santé négatif 0 0 tu ne quoi go gondam tu vas voter calamité dans 2 mois et demi tu vas voter mais à vrai dire on trouve rien. Merci beaucoup, voilà, très cher internaute. Merci beaucoup, bon émission sur Yabiso Podcast TV. Vraiment, fidélité, merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour la message, Nabino, SMS, Nabino, prière, Nabino, ça, la plus courte de la presse, Maradona d'Afrique, ça, toujours. Bon, moi, tu vas dire que ça, la émission, depuis la presse, qu'on a dans quartier, toi, et puis tu continues, tu es le loyo, bisika, tu es, puis là, Kangama solo, na Wendy, Mabaya, na quartier 3, na Massina. Donc, bon, oui, papa parle lobby. Message ezara ke toye kola koluka nave. To luka nave. Ngayo na tamola esi nazo luka. E mo reya na sima caméra na moi makasi lexine azoluka parce que ceux qui ont lukite okoliate. Mboke ko sala malamu e ko sala mabe. Soko lukite o mona no mabe. Ngala ko pesa yo 100 francs. Soko balusi yango te o luka suna pesa. Suna pio tre bi mutu mabe. Donc le bebele papa bazoluka ba mama bazoluka bilenge bazoluka bomoti na sibana ba oteka ba yaou ba jeune bele ba kuma ba moto em sous diplôme ça ndako donc poto luka penda pour ça bien makasi na mboka na biso parce que toi na mboka o za na richesse ebele mboka o ba courager na ba courageuse baza tellement ebele ba ndeko to bazoluka ça biso pena plaisir parce que ngai na rasola moni muto alo ba ke mboka eza mabe en tout cas na la kelaka na sa mutema na la kelaka na sa mutema parce que to moni ba ndeko ba otamsa ba 6-7 asa papa asa na bana aotambusa parce que ceux qui m'a bien aotambusa te le ko la aotambusa c'est que ya bien zali donc na ba ndeko musu awa bango pe ba courager bango ba courager ba luka parce que ko luka za ki to makasi le ba pesa mapeta na so na ndeko kala kata wenze ya mabaya mbote ya wa mbote monani ofandi wapi kombo na Michael Kapanga abana Masina quartier 3 na avenue Kumika numéro 2. Monio na wente ya mabaya awa activité ni so sala activité ni o sala bonga na mettre sia na delina machine à délignage activité na ngwana ngwa sala mais activité de bela ba te ka bazali donc mais ngai activité na ngazandeka
na mettre sia machine nga pesa wana activité na nga na sala yango wana musala osalaka epesaka yo to epesa kote bon en fait epesaka nango na lolenge nini po epesa bien esengaka koureza pe bien quoi donc bamikolo nde bacourant nde eza bapasi bezopesama bien te otalaka yango nde etangisa bana yango nde ebokola mabota toboyi na biso toke esimba machete tosala so banini non na mboko eza totangi na yo kolandaka mosala otangeli te donc simba partout quoi yango tosimba mais espesaka nango na ntango ezaki ekoureza bien ntango ekoureza non stable te nde omoni ke tovandi boye so epe ezalaki stable ngo kuta so tokosala donc c'est un peu ça nde oza boye infréquentaka nango epesaka nango siko bandeko bazobake mboka eza malamu te misala eza te yo ozozwa déjà donc seke ye mpo ozalaka na langage wana to ndeni bon en fait nakoba te nga naozwa naosimba oyo ezosunga mwa bapetit besoin bon na vi mpe kotelaka bamboka te basala bana bamikili wana bato nyonso basalaka sosali tovai na pale olelaka mpe akati donc tolukaka de façon que non edo na babesoin oza nango même secondaire te même babesoin mo primaire donc yango tolukaka mais mpo na olobaka emagia o mboka eza mabe mboka ya mabe mpona moto akanga maboko ti toloba mabe mpo wani baemploi vraimen eza te tobunda na balolenge na biso moko mais l'état pas aidé biso quoi acrée mwa baemploi esala biso mpe bien mpo tomona mpe mwa bademande emploi mpe mona banzela quoi tomoi mpeke te baluka mpe bato mais na mboko balukaka bato te esengaki koluka bamosala moko oluka mpe mosala yango donc tala bachinois na baindien mpasi mabe donc mie fo kuna lukaka na bandenge na nga nde esanga mwa bien kosepela plaisir makasi donc nayebi te so mwa liloba suka to message ekozala mpona bato basaboye na chaîne na biso ya biso podcast tv bon mpona message asuka naosepelaki bato basabone ebele mpo baencourage bino quoi po bamisala boye epesa po donc bamisala boye epesamelama bato mingi te bato baosala bamisala mwa malamu fo tosabone mingi mpo encourage mpe bango quoi mais mpona bajeune vraiment na koencourage bajeune toluka totelaka mboka te biso tokosunga mboka mpe ke liboso donc toluka donc osimba machete obe kosimba donc babiloko bato yanango na ntina te okokata mpe vino na mokuse donc misike donc ya vraimen fo luka kaka oyo mpa obose dire mpo na avenir na yo c'est un peu ça. Merci beaucoup. Voilà, très chers amis internautes. Merci de m'abonner à Biso Nyonso et à Biso Podcast TV. Pour vous continuer à côté la Biso, vous continuer à partager mes émissions à Biso. Vraiment, ça a plaisir ma casse. Il y a un morning, après non ça la rara musala. On a sepelisa. M'abonner à Biso Nyonso et à Biso Podcast TV. Donc merci pour vos accueils belé la émission à Biso le banda qui penda banda kuna et puis to continue zo bimali susu. Ta zo bimali su boy. Ngana zara na millier. Mais avant la si ça fonga na yeko la okumba moto na yebise maniema mwazela nga kuna fona yeko la okumba moto nga mona okumba moto lelo donc bo comprendre ga to tambola nga mona obi mbela ti prince na zo moto na yeko la okumba na kubomo ke na okumba ko yeko la eza bien ko luka ko yeko la musala o epesa mbongo eza bien ko yiba eza mabe escroquerie eza mabe ko finga pe o mboka boye ba konza mboka boye en tout cas eza péché. Toyeba koluka moto toyeba tonto yekola koluka toyebi koluka esalaka bien nzambe na ngai batelaka balabala seigneur nzambe batela balabala ya biso podcast tv libanga toujours wana namona baboss na ngai loka baroni boss live namona Yannick Malundama namona checking le grand cameraman kuna mta simbi masolan mikili kuna ye wana muto akoloba zate o nzamba poni muto boya ngwazala kate donc mbote ndeko mbote ya ufandi wapi kombo nani kombo nanga Costa Lumbala nafanya na masina numéro 1 tomonyo awa ruteka babingo ba whisky ba nini awa eza espace na yo moko to mutatikeli yo eza espace na nga moko ko teka babiloko bata batiaka bakwiti baretour nango ezalaka te ezalaka te so ameli na ye akei ameli na ye akei emotivaka te eza kodétruire olobi emotivaka te ezodétruire bato ezodétruire ye moko lobi merci beaucoup sikoyo mosala osalaka oyo ide ya kosala babiloko koteka boye euta yo wapi epa na nga moko yo moko obule
au ça moi base nao mais autant peu classe non dans classe c'est lycée misala muso ça ese be ponyo ponaka o ah vraiment mais na assistant général mais misala les a été est-ce que luki misala omoni yango te pour ba misala les a été misala les a été misala les a été mais ozo servi yo quand même ozo moi ya kolia moi komela bana pe bazolia bien tonde on a besoin de bénéfices, bénéfices au côté, on a besoin de l'anda ko classe, on a besoin de classe, bénéfices les autres côtés. Bambition au pesa ranine, un jour comme un tous à la poste à limiter la musala, oyo, pose au côté, on a déjà marre. Les bénéfices dans un jour, on a besoin de place où serait bien maison, on a besoin de hôtel à maison. Bandeko balinga koluka te message no ko pesa ba. Il fallait baluka. Batiki kuluna ko iba, il fallait baluka. Merci beaucoup, très gentil. Donc bokinde ko ndenga lobi ba msuba la o teka bilora makasi ba kuna ba simba sous machette mais oh ya zo teka po mozo motiver pe la cadre motivation zo motiver pe na moi pe maman zo teka makemba na moi maman zo teka makemba bo comprendre grand maman zo sala mo elle m'a lemna lembité moi maman pe na zo teka makemba ngabe na ko so pe na mère par rapport à si je doza ngo ya lelo toujours continuer ko baka na musana biso mbote mama Mbote kombo nani ufandi wapi ngai mama Cécile na vandi na toi na nefu mama Cécile to monyo so kalinga makemba eza ya yo moko to ya mwana na ngai ya mwana onsuka Rachel akesumba yango na ngai nazoteka mama tungo sura moi si je moi muke parce que batu mingi baloba te mboka na biso eza mabe misala eza te tozolia te tozomela te ata ye mwana azo sala moi eloko moi zo bimisa moi 1 franc c'est que bande ko amba solo bango mamba lokuta to bazo mamba solo na oloba mbuka bande oni ba mboka za bien te to liaka te boye te mbuka za bien mais biloko cher mutu ya ukitisa biloko talo azate toza na passe tozo lia na passe ngwa to na passe mais to vivre non tozo vivre na biso mais biloko ezo mataka talo message ne ko pesa pa ba ndeko nyonso bazo ta rolanda yo lelo nazana message ya upesa bango te leta tala biloko ndenge zo matatalo akitisira biso biloko talo banda kupete zo futa cher bana classe cher membongo ezate balobi na masina ba garantie ndako sukala ba 3 mois za le kuteto ya solo ya combien 3 mois ngai mwana nga mtu azwa ndako ngai nazwa ndako naye baso ba futira combien merci beaucoup baki mama Cécile ndenge awuti koloba biloko za ya koko na ye ake kobula mais mama beti seta lobika ke biloko za cher ba biloko moko bongo mais pona ko vivre na mboka na biso tozo vivre na biso malamu mingi donc tozo continuer kokoba kaka ko sala musala ndenge zalaka voilà quand on est uti koloba mama uti koloba Cécile uti koloba par rapport ya makambo zo sama na mboka na biso mboka mabe we koko mboka eza bien mais biloko kaka mère beti seta biloko kaka to boni papa zo tambola to so la pena père to so la pena papa zo débrier pe omoni so mto débrier flo zo attend so la na ye mbote papa mbote mingi kombo nani ofandi wapi kombo nanga Vital na vandi na Mokali papa Vital to moni ozo tambusa biloko ozo teka to oke no so mo tika na ndako nazoteka teka ba biloko yo depuis bandi ko teka biloko ume déjà na ngoto bandi onsika na ume na ngoma tango molai penza batangi na mbongo batangi na ngo vraiment basusu pe bazwa ba diplôme bazali musala oyo pona oyo na zalaki nazo sala parce que na zimo sala te na biko nga natangaki parce que naza diplômé na kenda pe na université mais lokola mosala na vite ko sala na bureau na koko kanga maboko te funa sala mosala maboko pona ko sunga bana pe mosala ngo esungi bana na kelasi Dieu pe so bana babike mwana mo rabite papa na sala musala o kolinga to kolinga te na kolinga te bango bazotanga na sepeli batanga po basunga ngati na sepela mwana sala mosala te ba bénéfice ça non par rapport à ndio so marabu o so ba on a pris combien pour te capi na pris combien bon bénéfice ezala mosala nyonso ko sala ngo ya bozoba te fu bénéfice ezala kanango mais eza mosala mwa pasi mingi tala na tamboli mwa tango molai na moni pe pasi kuto na bandi ko sala mwa ba déclaration na bi en tout cas na suka mbulo yo il faut na jubilé message no repesa ba bandeko bazalo kola yo ba papa musu bazalo ba ngoma ba sedo na mingi ko tia ba kwiti ko langwa ko kipe bana te mais ozo kipe bana ozo tambola mutu musika otama makolo pozo na ba mwa lipa mwa fufu message no repesa ba bandeko
vraiment papa esengela zala kaka papa ko zala démissionnaire te même saka zana mosala ko sana bureau te sengele asala nyonso po etaiba ko sunga bana naye a mimoni sake vraiment aza responsable ndenge nga nazalaka na mimoni saka vraiment naza responsable malgré pasi na pokwa soki na zongi na ndako nzunga kotoka. Bon boulot. Ok, voilà, très cher ami internaute. Bon, papa n'est pas le papa. Faut que responsable. En tout cas, il a été à papa belé o azala. Même soupe musala passe au moni passe au teki moi ok nanganda. Ok mais ano bilora makaso. Ok mais ano bani ba bière no tanga na kombote. Ok mais bilora mabe mama kuna zonyo ngabanda bimaki oko se moi siki ote. Na sino te mozwa ki nzamba linga bongo te. Tozo luka na mboka na biso tozo continuer toujours ko luka. Parce que koluka ya ngwana nde nzamba tsaka loboko sozo luka nzamba tsaka loboko kozwa. Sozo luka tozo yiba en tout cas et ressoukelo mabe voilà très cher ami internaute te remis au combat na souka to lui to chité donc to lui peut to chité mingi na lobara to zala toujours active la chaîne biso to zala toujours na moko et puis hôtel émission partager ba message ozo bima eza vraiment très capital et ça message mo fo koyoka ngoyo moko to yoki et puis que te na za bonga marado na yoki be fona partager c'est fora yoka kerana yoka tishika yoka. Au moins, la fois ça la rappelle, bongo bozala toujours branché, connecté la chaîne Abino Yabiso Podcast TV. Maradona esa qui va côté. Le quoi ngana za ba côté ba boyna nga nyonso. Ba fanatique na nga nyonso. Ba vovre na nga nyonso oza partout dans le monde. Notamment ba comboter vraiment pour comment na souka. En tout cas, s'il vous plaît, c'est un exercice Bo s'abonner massivement à Yabiso Podcast TV. O s'abonner, o partager lien. Yango moni so sali bongo ngana ozalaka. So bo sali bongo te abo mona nga suboité. Donc quand moi je remercie mon boss Ronnie Boss Live, pourquoi pas remercier Yannick Malunda, ma boss mon Robert Solar, bien que papa social, on a mon caméraman abiso checking et kangi ma solo na poto kuna. Pourquoi pas remercier o azana sima ya liso ya caméra na kombo ya Koko Safu mutulanga pena ya vrai na nga bi caméraman oyo atiaka poudre avant de refumer parce qu'on a déjà poudre na on a mo base na kanyo sur les amis d'El Mara Mobimba Tobo Sanité le 12 novembre nous avons la marche les santé il y a les amis d'El Mara pour marcher banda Victoire Tiga Central bisika autorochité donc vous allez brancher la chaîne Abino Yabiso Podcast vous allez connecter ba sujet ezokoba sirokoba chaque émission et bon nous en a sujet on termine ngo ndenge zala kaka to bandaka décortiquer kaka ndenge zala mingi libo s'abonner ba vovelanga na insister lisusu na zaba côté oyo wapi na Yabiso Podcast TV. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour la conseil na bino de la Maradona de la presse azaza toujours. Wana pesi ba mbote na batu nyonso o bazon atteindre ko soutenir chaîne Yabiso Yabiso Podcast TV na prière na denga financement ndenge zala kaka donc bobo salate hôtel émission partagée na zo une place sur la hôtel émission partagée message oza très capital pour la biso nyonso donc ebi ke bana Luanda boza ebele on a émission ebi ke bana kin boza na London bozali na ebi ke na Bundes na mona Elodie la maintenance azawana na France na Paris na mona Argoma Kaya na Marseille na mona Sekelembele full musique donc na ebi ke à la prochaine émission bozo maman na sujet autre décortiquer on kaka Maradona termine na million Maradona temna million nini na Yabiso Podcast TV babi journaliste ya mukuse makike bele azalaka moko comme on ngeza mukuse ya presse la plus courte de la presse autrement dit la Maradona d'Afrique ye Maradona Congo yeyo muto otsa babi makasi na pesa Argentine ba coupe boye bien donc trop kutana à la prochaine émission ciao na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te outi mosika esansal tokomi minga kolobeza te
ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te